solo basyndicaliste bukanga pe system wo wana natali bino soki mwasi aye kusenga yo mbonga papa akupesa na facilité to eloko liboso asala CV wana komela yo parcours na ye abimana combien de mibali yo za kantie mobali aye kusenga mbongo ya mibale asala lettre de motivation iloko nini etindi ye alongwe pana bango po ya kusenga yo mbongo ya 4 asala lettre de reconnaissance. Wana pona kuluba moi mademoiselle là je reconnaîtra d'avoir reçu une somme. Après siko na suka na ngo nyonso wana tanga kusala kupesa embongo te. Soki esa komela yo sali chou créer l'infraction. C'est ka trompa yo na beda chou. Comment kende kubenga yo chou? Yo za beda chou. Badimna ki ane wane pa batayere tout ça les kaka janvier, février, mars. Corona. Classe zongi, couvre-feu, syndicat. 22h, R mwana mdela zana ordinateur, bango baza kobengana. Matsanga, mundango. Ya toke totani, totala maboke ya nani? Ya muyombe gauche. Maboke ya nani? Ya kikeji, ya nani? Ya sobe. Ibongo maboka ngwe banda. Ukuyoga sikoyo, kikeji banda lokola baza kusala spectacle bale oyoga. Kon. Mama pesanga, ma Sophie, sombela, ma Sophie. Mundela sali découverte à l'ovi. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Congolais vanda à sali recherche. Aye ku découvrir que la Covid se lève à 21h et se couche à 5h. Quelle intelligence! Audio Jungle. Audio Jungle. Bonne année à vous, fidèles internautes et amoureux de la chaîne Isa Makambo TV. À travers votre émission que vous aimez tant, Éclairage public, tel que vous le savez bien, Éclairage public est une émission à caractère sociopolitique et culturel. Sarah Mbong est fière de vous la présenter. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec un comédien qui évolue ici à la République démocratique du Congo, plus précisément à la ville province de Kinshasa. Et sans plus tarder, vous allez le découvrir. Je dis bonjour. Ok, bonjour maman. Se présenter pour Baimbo Kapé Baïba, ou Baïba qui a été base occasion. Wakademe, moi je m'appelle Tatou Serafa alias Jikatambulam de Waka Tabuluka Tumpu Twende Moine Tataka Fama Mutu Beng Mamele Batangulan Tango Tatuani Musumbija Bilamba Mamo Ele Mutu Yansujini Mal Mokashakalala, we Mokashakalala, Wakumpenda Wakujana Biakushala Bianzama Bakashbaka Mazamba Quimbila Jinda Nejulu, Nashaba Penda Chintangil, Mema Jingin Banu Zambi Shimayabana Bani, Zambi Kuseka Twani Nashamunzala, Zambi Kusayabana Bani, Zambi Twasakijile and Jikusanjika Lami Batatumu Kapatula Mulufulonga Katibon. Na pesika ka prénom, wanisa ka prénom na pesinan. Wana prière oh kombo na opesa. Kombo na nga na pesi pe prénom. Poste non na opesa ta prochainement. Prénom ezali na bachuba nyonso lobi. Nyonso yoki wana nde prénom. Soki na koti ba poste non wana ko yoka ba chilombo ba chisekeji nyonso banjo okota na kati. Trop fier Muluba descend pourquoi nazala nanu fierté puisque na mita woyu nga papa na nga ja Muluba mama Muluba nani président Muluba voire même Yesu yema kwa za Muluba papa yo tena be église boyembela ngaye kombo na yo ilunga Jésus kombo na ilunga Jésus c'est pourquoi kuta avant kufa lobaka chiluba ke Elia la minabisa bata bianyi ah Maman, wana bouza ou déformé kombo na yo ilunga Jésus. Voilà. Les internautes, vous voyez bien, c'est Tatou Séraphin, on va parler. Il paraît Tatou Séraphin, c'est la président. Ouais, je me suis autoproclamé président ya ba syndicaliste nyonso pona kuluka kemboka ya avancer malam. Et avancer na nini? Mais parce que vous nous dérangez, comme moi, même si vous en avez venu, $10, $20 à transport, tout ça, ça dérange.
ils ont pénalisé biso. C'est pourquoi j'ai mon pays ont avancé te. Mbongo tu sais pesa basi ya ba transport wan mumbali musako sala pe cabine na fongoli shop lobby mbongo kei mais komi kaka $100 ya transport 200 moi si okenda sombi kaka ba mayaka ba jeep ya rebo pa banda kundenda ndenda na nzela ya mwana na zwaki décision 2000. Mais ba jeep wana pe c'est pe sarabino pe. To c'est pe biso pourquoi? D'ailleurs ba loi izwamaki ya mama. Uyebi na définition ya syndicat. Uyebi te. Syndicat baza komango SYNDICAT na suka. SY wana ningolo ba système. N wana ningolo ba national. Zela na nazwa kaka liste ya dossier puisque voilà. Et ningolo ba système national des intellectuels. Tous les intellectuels créés pour abolir les transports. Donc, on a une définition de syndicat. Ba loi izwamaki mama. Ba loi izwamaki ke. Papa, kumba famille zawanate. Hein? Babi abolir Les transports. Mais moi c'est Mais oh, yo ebite ke loi wana soka ngana biso moko. Syndicat epekisi mobali nyonso soit se déplacer par moyen de transport. Mobali faut beta makolo. Wana tuzo pesa déjà exemple là. Moi si 2000 francs, pas plus. Pour ne pas couvrir fait que tu n'as joué qui décision 1250 francs. C'est comme tu ma belle maman, tout ça forcé toi. Ou baye ou kei na yo. C'est beaucoup tout la tête à tout. Maman, t'as tout li. Zambo wa kelaka savon azamayele. Zambo wa kelaka huile. Zambo wa kelaka nyonso wana. Donc huile pona kulambela, savon pona kusokola. Voilà. Papa loba bien. OK ma belle, savon. Oh, mais savon ezake soki oleli po moshi aboya kiyo, maya misoko kutika loki osokoli upangusi ulongoli susi. Ida ngana lobeli yangana wili wana soko kalingi mabiloko lié c'est bon. Jamona. Tu pekisi na makambu ya crédit. Mobali kutindela mwasi 20 unités to. 15 unités. 10 unités pour activer meka, 5 unités pour bipenga. Soki bipenga moko na kurapele. Po buza kutindela bango ba 100 unités ba cabine bele buza komona na nzelo ya bana bashi. Soki batindele 100 unités une semaine sali combien? 700 unités. Lobi a sali cabine a komi boss. Boza mitema mabe? Boza mitema. Tuza ko aider mu konja mboka na ba projet de société na ye po mboka kende liboso. Na nini? Na makam tuzo sala. Yo so mona teke lelo ikomi mobali olamuki na yo sana 3000 francs na poche calme. Uyebi ke 2000 ya mwasi, 1000 francs ya ngama ko lipa na mwamba journée leki. Mais tatuna ebiso pour ton information c'est que basi pe ba créer groupe na ba syndicaliste n'est-ce pas ba femme au monde entier biso pe to créer hein. Baza ko sala nini na syndicat na bino? Biso pe to kangela bino mama bien. Boka ngaba nini? Netu ba nini buza ko ka? Mais ouais, tu ko na yango puisque soki bokena bino biso tuza ko chocolat savon. Tuza kupangusha ba souci, tuza kulongola ba souci et c'est tout. Non ça ba geste ma bé. Na lobi tuza kupangusha ba souci, tuza kupangusha ba souci, c'est teni na sani mama. Na lobi ke tuza savon, tuza kupangusha ba souci, mama. Tuza sekisanga ya. Ya basi ave ba fête sili nango papa. Ba syndicat yindaki makasi par rapport ya fête ya fin de l'année, basi bazo susu ba mbongo te 2000 francs bref. Ba fête eleki biso be basi to créer ya biso abi na moment où ça indéterminé siko bino ba suka parce que bino zaki déterminé déjà mona chele ya mobali na njila mais basi bazali ata yo kangi frontière bango kutu ya mupona 1000 francs 500 na jina ngai kasi bango pe bango la to bango kutu bazali bien depuis kala d'ailleurs bango kutu bazali na bango kaka 1500. So il faut discuter avec lui, 1000 francs. Binomo. Bango to. Bango. Bango baza d'ailleurs na za yoke la bango mawa. Puisque bango de balobaki 21h boy bakangi ba frontière et baza kanga couvre feu bango musala nde bandaka 21h. Siko eza osala nga pasi ba banda kusala r nini? Pona te na moyo wana ba mama wenze bazali. 20h no. To 20h to. Yo kenda oluka bango. Hein? T'as la question za otuna ngai. Kasi to yeba se yo kenda noko luka bango na facilité. Oyebi ngai président ya syndicat na ko otula to. Na ebisi bino déjà que soki ke moi si aja na yete na kuzana nga savon na chokoli na pangusi na nga njotu na nga propre na ke na lali.
Comprenez, fidèles internautes, vous devrez comprendre. Donc, tu seras enfin en live. Donc, tu seras enfin, rumeur, moi, que circuler. Ah ouais, il paraît, président Dauphin pour la matin. T'es au Zakaka, papa. Yo, président, syndicaliste. Vraiment. Rumeur, tu circuler, qu'il paraît, le président Dauphin pour la matin, Diazarane, PD. Yo étant que membre, il y a. Donc, ça, la rapa naïe, il y a bien chaud. Au rôle bani par rapport à Bon, je dirais, moni ba congolais, oyebi nyoka, na jardin, na longolo na nukanet woyo. Nyoka na jardin, akosi mwasi, baliembum. Nzambe ayinaki nyoka, ekomiti na niveau ya komojirie. Mais nzambe aye ku déceler qualité moko epa ya nyoka lobini ni soyez prudent comme les serpents. Dauphin pour la matin, azala PD to. Moi, j'ai vu une qualité qui est en lui. Il y a que promouvoir les jeunes talents. Il y a que ça qui est talent qui est liboso. Pourquoi pas pour que ça que ndoke pas Dauphin wana qui est bon pas que fou la web ça ndoke pas Dauphin qui est comme PD. Que yo des gens monnaie Dauphin qui PD. Mais ba rumeur Congo c'est ba rumeur. Congo c'est ba rumeur. Tout qui rumeur ni neuta ku circula. Rumeur est circula qui non. Rumeur est circula kawa ke nani qui est tala na bosan ba rumeur écoute ze belé na mboko. Ba rumeur ze belé et belé bisomo to yebi. Rumeur eza na onka ka rumeur mais ngai quand vous venez chez Dauphin, pardon, ne regardez pas ses défauts. T'as la qualité à monde. Parce que moi depuis que je suis chez Dauphin, na nous ten na 8 ans ya kusala l'expérience wana batu balbake il est PD et tout. Ngao na découvrir ça que il est un bon formateur, aibi ko promouvoir ba jeune talent, ce qui le lo yambinge zapo peut-être Dauphin au monaki peut-être le kunanga et pas Dauphin peut-être je ne sais pas. Mais à tout monde langa wapi mais na bandeli aw. Donc tout ce que moi je sais à Dauphin yangwana. Dauphin c'est un formateur, un propulseur aibi ko promouvoir ba jeune talent. C'est tout. PD wana. PD peut tout boite. Asa PD puisque comme on est à Dauphin, ce que tu tiens pesa président Dauphin. Ndé PD. Merci beaucoup Nandingo éclaircir biso par rapport à la situation ana ya ba rumeur e bande ko circuler. Mais toujours ngasiko na biso ba syndicaliste. Okay. Président ba syndicat. Basi ba créer ya bango. Conseil nyo pesa biso tant que président côté mibalo pesa basi ndenge ba créer. Ya biso. Ya kulubeza mingi te. Basi vous voyez que la Bible est ici homosexualité. Awa vous créez. Biso mibali. Femme de nuit ayak. Femme de nuit akuyana ye. Tu voulais que c'est na biso pe journée bien. Ce que tu tiens mi satan akubokola. Awa bino vous créez syndicat. Pour bukanga ba frontière. Conseil na kupesa bino boko bakaka. Na tombeli bino bonne chance. Mais tukutala soki banani bakulemba. Mais homme de nuit va y hein? Homme de nuit, yo des gens dans l'église. Bon, bazala na bango mais baleki femme de nuit na succès te. Oh, bazali. To, en plus ba femme de nuit baleki ba yebi boulot. Ba yebi boulot. Ba ya yo allo ba bien papa. Te, ils ont ndenge ba pasteur ba sala la ba délivrance quand ndé ba lobaka. Dozo. C'est comme pasteur ba ça ba délivrance bango da ba si ba veka comment est-ce que ba femme de nuit ba ça amsala. Non, bango bazala ka parfois révélé par le Saint-Esprit. Te na fundi ba pasteur to bango bazalaka parfois révélés par le Saint-Esprit et il y a d'autres pasteurs aussi qui sont passés par là parce que ngana lubaka mingi ba vrai pasteur eza ba toy ba subir ba moment difficile avant ba comme ba pasteur bango bazalaka vraiment na expérience wana ba o baza oyaka ka brusquement bo pasteur ndozo mona baza osala ba bêtises belé puisque ba yebi grandeur ya Nzambe. Par exemple moi mon père est pasteur. Donc na yebi ndenge nini papa nanga komela pasteur betap a leki na ndenga salela kanzambe na ye nazo kotele te pa mwana na ye mais na ndenga na yebeli asala kamsala na ye bien pasteur Jérémie Chibola moto mondiali. OK, c'est bon mais na ba dire non te koloba ou koloba pas président de la République Félix Antoine Tshisekedi. C'était par rapport à quoi? Pona lo bana président Félix. Ngana ulubaka que Félix a révélation. Révélation du peuple congolais, tin na Bible azali. Oui. Ce qui
soki po bible eza wato mbetongato uza na bible bapesa bible papa pesa bible naza kopesa yo verset oyebi nanu kodi ya mboka na biso eza nini plus 243 pesa telefone na babible lelo ekoma na telefone ok fongola bible kodi ya mboka na biso eza combien plus 243 soki ozwi kombo ya Félix Tshisekedi Tshilombo soki okonte balettre nyonso eza kuna esali 24 oui sikoyo nazotinda otangelanga acte 24:3 nalakisa bisika Félix auta acte 24:3 tanga Très excellent, Félix. Très excellent. Continuez. Félix. Pesa micro. Balobi bien, très excellent nani. Félix. Balobi chibangu. Te. Balobi fwamba. Très excellent nani. Félix. Continuez. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Pesa micro. Tu nous fais jouir d'une paix profonde. Maman, mokolo Félix a joué. Yo qui m'a na 10e te. Continuez. Et cette nation a obtenu une salutaire réforme par des soins prévoyants. Continuez. Est-ce que nous reconnaissons tout et partout avec une entière gratitude? Waneza wotu za kuyeba pona Tshilombo. Tango achaki classe wo fele yo so kimiato. Ozo kimiato. Allez, continuez. Mais pour ne pas te retenir davantage, Continuez. je te prie d'écouter ta bonté, ce que nous avons à dire un peu. Voilà, Shukela wana pour comprendre place Félix Aouta. Si quoi yoki balobi par ta bonté, nous te prions d'écouter ce que nous avons amené. Si quoi pour moi na mutema mabe ya congolais, a cheri biso classe offelette. Mais congolais moko za kuya papa Félix, ou che classe offelette me bambula weza kubeta chaque jour tale la biso ngo. Yena ni metewo. Oh, musoso ye papa Félix, na swani na mwasi na nga uza kuluba nini? Ye nani? Parrain. Pas telle la bino makambo. Non, vous savez, Félix est tellement aimé que comme même Nangela Basso et Zalaka, tous autres télécharger, banzer bon internet, tous autres sabanine, tous autres traiter ma fiche, échanger. Il comme yo les kaboza oyoka. Tous autres côté député na union sacré, tous autres traiter ba corps, tous autres la montage du parlement, tous autres télécharger ba député union soya FCC, Lamuka, IDPS na kati ya union sacré, Boya Ebele. Tozape kolongola muzitu na Lamuka. Bemba deja longwe katumbi pa kendaki fayulu kobuka na te fachi béton. Fidèle Tshilombo. Oh. Lelo na kubete masolo teme na za kolobela kaka wona za kolobela. Oui, mais Bible yongone lobi. Tokene oh na telle révélation msusu. Oui papa tokena. Tuzala tuti kuzala na nini 2020. Félix n'a pas élection sur le Talibia numéro combien 20. Or, Félix a sa 4e président et 5e président de la République démocratique du Congo. Combien de l'équipe nationale 4. Ce que ça 4 fois 5, c'est combien 20. Vous avez ce qui aujourd'hui abréviation il y a Fachi, ils ont combien de lettres 5 lettres. IDPS, ils ont abréviation combien de lettres 4. IDPS. 4. Ce que ça lit 5 il y a abréviation il y a Fachi plus 4 on est sali combien 20. Jomon. Donc nous souvent ils ont révélation il y a Fachi. Or Bible est au Lobanini. Quand Etienne Tshisekedi a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Félix Tshilombo afin que qui vote à lui ne périsse pas mais qu'il ait la gratuité de l'enseignement. Oui. Ça pose un moulou Non, biso tuzana union sacrée to boy tribalisme. Tribalisme izato mukongo azande kunangai muluba nde kunangai yango muna kangana nuna zalaka nesengo bangala bazana Jean-Pierre Bemba bazana Mabele Elisi banani biso baluba tuzana Tshilombo banani woyu banani susu batetele bazana Papa Molière baswahili bazana nani Kabila biso sikoyi balu bakongo bazana nani Mwandansemi Mwani, mutu na mtazana mutu na ye donc bakongo mwandansemi. Tribalisme izato biso tutuza kusala na intérêt moko ya pays. Oyo Mobutu bande kuluba tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko. Mais na mitu na question moko. Président ya France qui a tellement komona ye. Bonjour chère nation de la France, je dis et je vous aime beaucoup. Mais awa na yebite Mobutu soki bande ko yoka solo mabe. Tango hotel mani boso batu nyenye nani asalaki kaka place wana. Nye. To nye. Suko nye kimia donc donc na wese to kenda kusala kimia.
Maman. Mais est-ce qu'on n'y ouais tu l'as oh yo me buta bande kuluba wana ça nous dérange. To maman omoni makambu ya chilombo na lobby iza bozo mona lokola ba jeme za solo buyebi ke RDC za pays mako eme uyebi signification ya covid uyebi signification nango CO wana ni koloba colère V wana ni koloba volumineux I wana ni koloba inévitable D wana de Dieu. Donc, colère volumineux inévitable de Dieu. C'est pourquoi je comprends RDC tellement tout semble la mingi tout banga kanzambe malade wane frappé biso mingi te. Mais ba payer c'est la ba homosexuel. Banini Covid il frappé. Je comprends. Donc ngana za ko chilombo utali vidéo 30 ans ça ko bine. Ah, j'ai dit solennellement. On a ce que j'ai porté correct. Yango na naza oluba jedeji solennellement un séjour de la République démocratique du Congo entre les mains DJ très wo tala président ya liboso asala yango tu pesi na mboka na maboko ya njambe. Je comprendre naza politicien toi naza comédien je m'inspire partout je crée mes sketchs comme ça boya ozanga le rôle là petit wana batu misusu ya parti wana ya parti wo bakane linga biso sur site uzana union sacrée wo. Merci beaucoup Tatou Séraphin. Ah, tout comme en 2021, 2020, la difficulté nous a quitté. Ah, 2020, je dirais, bon, Batebele Bazar condamné à Newana, mais pour moi, bien sûr, Tikibiso n'a pas souvenir Yamabe, puisque nous avons perdu parfois des êtres qui étaient chers pour nous et tout. Mais pour moi, c'était quand même une bonne année, une très belle année. Une année qui m'a aussi propulsé. Là, je salue Gaz Fabulous. Donc, c'est grâce à lui que j'ai eu aussi peu de visibilité sur Instagram. C'est grâce à lui. Bah, au moins, Instagram, quand même, ça va. J'ai vu ma prestation, presque tout, on a réalisé en 2020 dans Biwan Show. Et ça l'a qui meilleur. La prestation en 2020, Bercy, ça n'a pas bête d'assurer. Tilelo. Na epte soki Bercy alali wana message maman na za ko lancer ayebse nga kuke akusolola na divo uba memange pa beda shuru yebi na sala nini pona la soki na za syndicaliste ya solo ba syndicaliste buka ngape system wana na talibino soki mwasi aye kusenga yo mbonga papa akupesa na facilité to eloko liboso asala CV wana komela yo parcours na ye abimana combien de mibali yo za kantie mobali aye kusenga mbongo ya mibale asala lettre de motivation iloko nini etindi alongwe pana bango po ya kusenga yo mbongo ya eza syndicat mama italio ya misatu asala facture wana bateme basigné ya 4 asala lettre de reconnaissance wana pona koloba moi mademoiselle là je reconnaîtra d'avoir reçu une somme après sukona suka nango nyonso wana tanga kusala kupesa embongo te. Soki esa komela yo sali chou créer l'infraction. C'est ka trompaka yo na beda chou. Comment kende kubenga yo chou? Yo za beda chou. Wana tangu na beta kiboru wana. Abe nani Bercy alumana mako na kumeme pa beda chou mais tilelo ya. Tilelo. Mais sinon 2020 c'était une bonne année et propulsé nga meroteka kandi na le bimbongo ba production. Il y avait pas assez de production vu aussi taille année ça là ba dimna ki année wane pa bataillere tout ça les ka janvier février mars corona classe zongi couvre-feu syndicat tilelo mais espérons que 2021 ça sera une bonne année na lancé message na ebika Michel ko la suivi bato boningi ko soutenir ba artiste boya ko soutenir je suis là. Je suis le jeune talent, on a déjà se battre pour notre culture et puis voilà. Donc, ceux qui vous soutenir biso, il vous allez bien. Bolinga ka totan artiste akubela o, maman Liv sali sangai, maman Denise te. Sala que artiste yemoko akoma capable. Tant beaucoup ya beaucoup soutenir biso, ko soutenir les aka to kabelanga ba millions. Pombongo kusila mais promouvoir nanu aro nazana, on a besoin de producteurs.
On a besoin des managers pour soutenir biso, pour créer les biso ba relation ya malonga. Toujours rêver ba parlement du rire lelo, mais pourtant RDCD zalaki capitale ya culture. Tout zalaki na musique, tout zalaki na comédie, voire même ma famille oy ba go ba salak. Ba s'inspira awa na théâtre de chez nous ya groupe Salon. Mais les loups commis, ba congolais ba commis ko préférer ko kende ko sexe na Côte d'Ivoire. Pourquoi ici il y a rien? Il n'y a plus rien. Où est-ce que humoriste se retrouve? Nous prestons aux yeux cachés à $50. C'est rien. Dans le bâtiment, ils ont des orchestres, mais normalement, et qu'on parvenir à t'en besoin mon côté où c'est que l'artiste à survivre. Parce que $50. Bon, tout le monde a les 100 000 francs. Dès que tu enlèves 20 000 francs, ou peut-être pantalons aux artistes, tu restes avec 80 000 francs. Tu as ta famille. Oh, bah, que moi, on a TV. Nous, les artistes, le coup là, tout comme on a bachègue n'angela tant on les cabote toujours liaté. Il faut tirer un dame. On se retrouve à $50, après ça, quand tu as 1000 francs, on a peu au cabelli peu du camp, le coup les transports des syndicats. Genre mon. Donc on a aussi un exemple que beau soutenir biso, beau la culture et que de liboso papa tu le on a tombé le chapeau. Ndenge kaka président na biso de fan le bec ba projet ya bien zali. En tout cas, beau sunga biso ba artiste. Tout ça, nous devons vivre pour ce que nous faisons et non te relier à TV pour te voir comme ya bantu. Non. Merci. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Éclairage public. J'étais contente de vous la présenter. Bon, comme vous avez vu qu'on était avec Tatou Séraphin à l'obéli situation à syndicaliste. En tout cas, Bassi, dès que tu as créé par organe Nabiso, frontières fermées. Bango ba fait dans ici nango. Ba fait déjà ici nango donc biso peut créer à biso total ya bango so ba suka wapi donc olingo lo ba papa. To na ningi kaka na bimisa piyo msusu ya mbula mata kwa peta mwedo kwawa. Abonde nani? Oh. Uchakara. Oui. Ah. Viens le monde te regarde. L'éclairage public. Bonjour. Nous allons bien. Ah, son mot, il faut soyez calme. Je vais bien, papa. C'est moi qui ouvre le petit le surveillant. Ou Jakera. Criez très fort, Tu es très fort, ou Jakera. Jakera. Il n'y a pas nadi. Simba Mukro, Talakna. Ne bo mon angabwe. Malgré tout, n'a pas de on mène un essai. Nana Mawa Makasi, je vous regrette beaucoup. Kulwela to sala mbangu TV zangonga meje zangonga Mère Nabiso ana di mibali Nabiso mibali mebango Nabiso bana toliate Mère Nabiso ana di mibali Nabiso bana to souffrir jambi wani na sali vraiment tout ya vandi sa mère na pesa mère concert. Nabi mère, dis-moi la vérité. Toi, tu as dit Mibal. Pourquoi, biso, les enfants, je vais te souffrir. Donc, pourquoi on va souffrir? Mère, Abi Kirikou. Moi aussi, ton mère, je vous jette un beaucoup. Ma mère n'a pas eu l'ingabino makasi. Nase ni qui fierté mboka nangai. Oh, comment ça? Nabi mère, tu as fait la vérité ton mboka? Oui. Mère, elle a dit oui. Mais est-ce que mesdames et messieurs, Gabi Kirikou, président Fati, à cette classe, il a fait. Oh. Président Fati, à cette petite docteur, il a fait. Président Fati, à l'obisque, Moutounio, surtout quand on a posé à soutenir Mokanae. À côté de Mokanae, Aya. Il y a un mère Nabino, Nathalie, Nana Mbongote. Nana ngana lo tonga pena chebolingo ya fele donc tu ne sais pas quoi ya nangai fele gratuitement syndicat ya basi bu mon exemple ya moi c'est ya Rwanda mais maman Sarah c'est Sarah maman au monde le ko mwana le plus important mais na lo beli mingi syndicat na za ko sala kaka eloko moko ya kamkie eloko moko ya kamkie faut ba découvrir face mususu lelo na lobaki ti mama Sarah sala ki plan mususu to lobela chulombo to lobela na syndicat couvre fait malgré tout bosani mais na za ko lobela comme ça très important. Vous savez le monde est tellement différent. Zamba keli batu ambongo akeli na biso babola. Buyabinga confirmer kangera kinga wapi na kuomba.
baconfinaki biso na babos keke océan babed achour bafergani eri kalonge kuna ezalaki 20 heures komona journal ebandi faut yoka journal la covid nde baza kuprésenter. Bonjour mesdemoiselles et messieurs, bienvenue de nous avoir suivis. À savoir si la covid a tué 100 personnes en Chine, 1000 personnes aux États-Unis, 0 cas au Congo. Uyoki journal mais awa na bakomini muso ezalaki 22 heures kini makambo CNN ibandi yoka siko présentation ya journal tojonga bekojonga nengumba mokonzi Kinshasa pa iwapi kolone bobolaki bango lokutu lokole bitumba mususu nazalaka lokola atalaka koyoka kaka mwana mama awa na république papa isa bitumba na poto ezalaki journal esili koyoka. Merci de nous avoir suivis. C'était Madame Rachel Rachato sur le micro. Kini makambo izalaka bongo toyoka soki na bongisiki na fwenge na ngai malamu eninga kolobete tokomi na suka mususu koyoka nalimwa tona panzana papa uza magicien iza magie en plus na poto ezalaki koyoka bakoti 7k tangu bakubima 6 moko akufi mais awa izalaki bakoti 10k babimi 20 donc baboti na kati na ba docteur mama mususu akuzwa mesa kobota nani coronavirus ba difference zaka wana te tina ba makambu ya ba théâtre na betelo kwa suka ukumona na kombezalaki umona 20 heures bana bengami Sarah oui Deborah viens on peut regarder les séries. Quelle série? Zi magique. On regarde quoi? Les changements du destin. Raquel Atamira l'imposture. Shoria et Pourab. Ibongo série ngwe bando koyo kansembo. Lo que nesimerasto. Anu l'impostiro. Anu tatu serafin. Eh! Oh! Nabakomi na bapola. Izalaka bongo to. 22 heures. Mwana mdela zana ordinateur eh. Bango baza kobengana matsanga he mundango ya toke notali totani totala maboke ya nani ya muyombe gauche maboke ya nani ya kikeji ya nani ya sobe ibongo maboka ngwe banda ukoyoka sikoyo kikeji banda lokola baza kosala spectacle ya bale oyoka kon mama pesanga e ma Sophie sombela e ma Sophie muyombe gauche izalaka lokola baza kokota mtu na cercle yoka mwalimu eto pesa yango na Yeswe ale nani akufi pa pesa mwalimu esobe izalaka lokola bitumba oyoka krakada kudumpa kraka kungungu ibongo sikoye banda lokola baza kubolola bat baza kotala ngoyoka woiwo lele woiwo donc isa normalité na solo na ningaki na beta na sukeli wana mukolo tokuyamba mapona projet mususu naye wana ndi na kusekisa pona makambo mususu leo na lubaki na kolobela mingi syndicat na président Chilombo mais na kolubaka ke loko moko na Kongo tuzana bata mayele oui uyebi mundela sali découverte alobi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest Congolais ya kuvanda vandi ya sali recherche aye ku découvrir que la Covid se lève à 21h et se couche à 5h. Quelle intelligence! En plus, oui, on dirait coroner banga basode. Oh, n'est-ce pas yo? Puisque balobi 21h mutu abimate. Puisque corona isa kubomba. Siko yo police kukanga yo wanazanzete to azanyam. Ye coroner ozoete. En plus ide na zo pesa bino nini? Omone soki police kangi yo 21h. Pona ke o ubimi 21h. Tant besoin comme na société yo pe kangai. Ye pa bimi 21h. Tant ba luka ba compliqué obima banda okima mbangu banda okima wana tant ba pe ba kulanda yo kenena bango tina société mususu wo yo pe sa nini kanga bango pe ba bimi 21h. Isa maile na pesi bino. Merci beaucoup, merci. Nous voilà arriver maintenant à la fin de cette émission Éclairage Public. Prochainement. Voilà, nous sommes arrivés cette fois-ci à la fin de cette émission. Je suis contente d'y représenter les Binuango, donc tu as tous ces Séraphin à l'obélition, tout le plan. Mais là, nous avons insisté, Kaka. Kirikou Mambalo, Biwana, Biso Bassi, Toza gratuite, T. Toza ndio tokraki déjà groupe na ba syndicaliste wana baza soutenir mukonzi mboka te biso za pour wana te donc ndenge to créer groupe na biso frontière fermée ya bango ba fête sili
on peut et style, donc bah inspiré. Donc voilà, merci. Je salue Richard Zabi qui était derrière la caméra. Richard Zabi derrière la caméra, merci beaucoup. Et Nathalie Kimbembi, Adeline Baleta à Paris, Kuna la France, la Pessibino Bambo Teming, qui t'a tous fait un mot de la fin, moi, Liban et ça rapidement bien. Ouais, quand un mot de la fin, que vos âmes reposent en paix. Nabatunia Sabakufa, Boupé Manakimia. Ya kuluba mingi ezate nga na lubaki na kubanda kubaka mabanga timu kuna na kuzwa bato baza soutenir nga valablement na kuleka na TV tena sala publicité ya moto tanka za soutenir nga teme ko na kulubaka kesa garage wo ibabongisela nga mintoka garage astre service wo kapi garage ya Papa Noé kuna baza kubongisa ba services ebele ba réparation ya ba véhicule ba réparation ya ba tableau de bord ba réparation de tracteurs agricoles et tout biloko ebele baza kubongisa même réparation ya ba bateau baza usala donc location pe ya ba voiture ba checking ezali voilà wana garage astre service ya Papa Noé za juste na limité 7e rue na avenue Jupiter voilà ba dédicace na ngai na kupesa na mon patron mon boss mon fuli na ngai Boss Dauphin Boulamata ou Boss Kamar, Papa Popi. Na kupesa pena apôtre. Mutu azalaka toujours ça la répétition ba ya bambinga 1000 francs. Joie. Yohana. Na kupesa mbote na Jérémy Chibola mon père, Mardoché Mutombo, Bercy. Pardon, yaya. Ce que mbinga pa beda sûreté. Mukile kuseka biso, mukile kuseka penga ikumona yo kuza aventurier. Kolinga te répétition na yebeba. Tangu lubaki yango na media papa na ngai. Hein? Na kolubala na baka sus nani mama amede Fergani Erika Lange déjà na baka ki Betty Beya Shekina Mbouyi Narcisse Kena Martinez Chioff Jonathan Juma Skyler sans oublier batu boza kolwanda ngai anniversaire na ngai izale 10 février je vous donne mon numéro soko zala ne na besoin que ubengi sangai ubimi sangai ubimi sangai tukobeta tour na France mon numéro pour vos manifestations pour vos fêtes, naya kusekisa, naya animer. Je fais aussi la modération. Tenez en compte, parce que je suis formé par Dauphin. Mon numéro, c'est le 081 pour les gens de l'extérieur, plus 243 81 59 57 407. 81 59 57 407. Je salue tout le monde. Batunia, si vous avez soutenir Tatou Séraphin. Je vous aime aussi. Je vous promets le meilleur en 2020. Ok, merci beaucoup et nous voilà arriver à la fin. Et sur Rolanda émission, je vous demanderai de s'abonner massivement à la chaîne Isa Makambo TV pour ne rien rater l'émission d'Abuno Éclairage Public. Je vous dis merci et à bientôt.